Bon, mpona Ken Piana mingi tozoyeba te soki Ken Piana akotambola na poto to ekotikala. Alors bandeko tozosolola yango na kalme nyonso, à longue et à large. Nakoexplike bino soki Ken Piana ye po azonga, nakoyebisa bino yango mpe na detail. Soki Ken Piana aye po atikala, nakoyebisa bino mpe en détail. Alors bomonaki Ken Piana ayaki na bana na ye mibale. Mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bebe, mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Ken Piana, soki totali malamu tozomona chaîne na ye toloba nanu bongo eza kokontinue on dirait aza na Congo. Bien sûr eza ekokita po Ken Piana soko abeti neti 26 000 eza ebele na mwa mpe kokotisa mbongo ebele. Mais Ken Piana na video moko abetaka ba 50 000, ba 100 000, ba 40 000. Neti sujet oyo eleki ya fali ndenge ayambi président Macron, alors na chaîne ya Ken Piana fo ebeta plus de 100 000. Ekokobeta nango mpe siko, mais on sait jamais. Mais de toutes les façons, na ngonga oyo, ba chaîne ebele ekiti, ba journaliste ebele bakangi. En tout cas, Ken Piana chaîne ne ezokende très bien, etant que ye aza kuna te. Alors bandeko, tomeka sikoyo kotala kosolola boye. Ken Piana ndenge aza wana, ndenge aye siko na poto, aye kotikala to ndenge nini, aye vacances to ndenge nini, azwaki visa ya combien de jours to visa ya modèle ndenge nini aye na bana. Bana bazotanga te pona nini, po bana efali bazala na Congo, bazala na kelasi. Me ye aye na bana, mikolo kelasi ezali, ye bana baza na poto. Soka yaki na bango pona vacances ya bonne année, mais sikoyo toza na bonne année te. Bakelasi ezosalama, bana bazotanga. Me ye sikoyo aye kosala nini na bana, surtout bana mike, ni na poto, na Afrique, ok, mais na poto, bavandaka te sans kelasi. Alors, Ken Piana, bandeko aye po atikala. Eloko nini to likambo nini etindi nga naloba na bino Ken Piana aye kotikala na poto. Eza te ngai na Ken Piana tosololi yango. Mais ezali signal o Ken Piana azopesa na biso. Po Ken Piana
mbala liboso te aye na poto yango oyo. Aya bazongisa ye tomona biso nyonso. Bakanga ye kutu 10 jours. Aya poto atambula tomona biso nyonso. Tomona ye na France atamboli ba Château Rouge, ba Belgique. Aya pe poto musoso na le King Fally Ipupa. Atambula pe na tamuke matambulaki. Me oyo ayaki ye moko oyo akotaki atambulaki penza mingi. Tomonaki nyonso na image. Me tour oyo Ken Piana aza na poto. Tozomona ye na ba image te. Tomonaki ye tango akomi. Tomonaki ye ne bandeli. Tomonaki ye tango bayambi ye na Belgique. Pe tomoni ba foto ya bana. Togangi, to félicité Ken Piana. A Ken Piana aye na bana na poto. En tout cas, esalaki biso plaisir ya kosakana te. Esalaki biso esengo moko makasi. Alors, soki tolandi sikoyo, Ken Piana azomonana te. Na ba media. Wana eze signe munene. Po Ken Piana, voyage moko te oya kota na poto, tomoni image te. Akosala tu, asalaka tu, tomona image na ye, ndenga zo tambula, pe bato bisika zo kutana, bango pe bazo sala makasi amonana. Ata ba image na ye esalaka impact te, po akutana na Karine Mokonzi te, me biso bato ya réseaux sociaux, neti ngai, en tout cas, nayebaka lundi Ken Piana aza wapi, mardi aza wapi, mercredi aza wapi, ti dimanche. Grâce ya ye moko na bato azokutana na bango. Mais sikoyo na même modèle natalelaka Ken Piana. Na même modèle nalukaka ba video ya Ken Piana. Nazotala, nazoluka, nazokota, alors nazomona nini? Rien. Or que tango ayaki sika, namonaki yango na facilité, bino pe na kanisa. Mais siko rien. Ken Piana abungi. Abungi na media. Ken Piana azomona na te. Abungi ndenge tozomona. Matika Songo aza ya kobunga. Ndenge tozomona Laurette Aruna aza ya kobunga. Sauf Prince Bakalinde abunga kate soko lukie okomone partout. Alors, tant Ken Piana sali bongo elakisi ayepa chikala. Wana eza comportement ya mutu oyo alinga chikala pe makambo na ye achikali kutu. Alinga chikala te, achikali pe alingi makambo na ye ekende bien. Aza mpangu, aza penza pressé, makambo na ye ekende bien. Azo avantage na bato mosusu oba ye kobwaka pe ngunda lokola ye. Surtout a éviter ba risque ya makambo mosusu ekongo yela ye
pona ba image na ye na localisation na ye position bisika azali. Donc Ken Piana osala comportement wana. Alors nga papa robot pananga eza bien. Soki Ken Piana aye ko tikala, en tout cas a joué rôle, il y a un bon papa, un bon mari, un bon père de famille. Bandeko Ken Piana, oui, azali un bon mari, un bon père de famille. C'est possible paix. Aza un bon patron. Pour modèle, chez Netikali, et Vandi, atana ne wumelte me, et Bandeli, et Zola Kisa, Ndenge Tresim Belenga, Asalakina, Elenga Congo nae. No Congo le, Telenga Congo. Tresim Belenga, Aya, Tile Lochen, et Vanda. Ateza Kita, Boyebiga Makambo, et Amikoloyo, Bachene Bele Yawokita. Mais Elenda, ye azana poto, azape homme d'affaires lelo. Na poto pe akoki makambo, vi et Vandi. Alors, si Ken Piana, comme aza un bon papa, pour Ken Piana, alandaka Tresim Belenga pe, à part Mayele Nemoko, pour Ken Piana, Zoba, nandimi te ke azoba. Azane sinye ya kozala zoba te. Ata salaka buzoba, ata zwani diplôme d'état te to azwa, mais zoba nga na otia na liste ya zoba te po asalaka buzoba te. Aza mutu moko mayele. Ayebi penza. Alors, po cheni na ye emata, Karine Mokonzi asali mata. Pour na côté technique, makambo ebele simba na page na Tresim Belenga. Alors, avant d'appeler Tresim Belenga, ayebi. Donc, atali Tresim Belenga, ndenge ayepoto na à s'organiser, na ndenga Vandi, alors pas Ken Piana, et ça automatique exemple à suivre. Azo pese posa Ken Piana aluka asala mie lokola Tresim Belenga tokoleka Tresim Belenga sans concurrence. Kakande o Tresim Belenga na Claudie Souka bazali image ya bien à suivre. Si Ken Piana akalikilaki bien na turu atambolaki poto akutani na bato ndenge na ndenge comme papa, comme responsable, atali moma eza yangoyo. Pona ye penza te. Bomoni bien ayena bana mibale. En plus ya basi. Atali pona famille na ye, bana na ye. Atali pete ndenge ba soi-disant papa batalaka. Po ba papa bele babota me baza ba soi-disant. Balobaka a na ke poto pona bana nanga natala bango na tiki pa mama na bango a débrouiller mo muke asa loka basi tu ateka biloko na kobengisa bango. Ba soi-disant papa. Bango tute me mingi babulaka bongo. Preuve misusu tilelo babengisa bana te mwasi te. Misusu abengisa mwana moko bana muso atika. Mususu abengisi bana
atiki mama. Donc, ma comportement est belé. Siko ken piana. Bana baza basi. Alors, andimi, ayana bango. Et tant que ayebi bien, bamboka muso na poto tanga bwaki ngunda, akozala ye na bana na ye. Abando sukula bango, abando chanze bango bilamba, babando kola pena ye, soki na zwe mukanda te to azwe mukanda po misubaya. Donc, ba détail eze belé, Ken piana si ba explica ki ye, pe amona ki na tuna liboso yaki. Mais aye toujours na banane mi balabas. Donc, elle a kisi a sali pensa pour la famille. Yango a bombami makambo kende vraiment ezambangu te ekende kitoko bien. Po ezate soka zwe mukanda na 3 mois makambo kembangu. Non. Ezaka normal. Soko zwe na 2 semaines ekembangu. Alors alingi makambo kende bien. Po mama na bana aya na mwana oya tikali na kanisa moko to mibale. Bebe oya botamaki kalate na mwana mususu atikali pasunga mama na ye. Boye bango bien ken piana abalaki mwasine makala mingi pete. Mwasine ka bazalaka ne mama bana wana. Donc, à s'organiser na nyonso, abandi, famille na e, ba mipesi na prière. Tout le monde a prophète Emmanuel Dodi. Alors, à s'engager légalement na nenga coutume, moi sine aza reconnu, bana bazwa bénédiction, abali, mama na bango. Abimisi batu na mboka tina ba village na bato bakuta na gate bakuta ni pona libala. Papa na mama ya mwasi na ye. Donc na tamu ke makambo ya sali elakisi un bon mari, un bon papa. Yango nga nazali très heureux. Ataza mutangambo na biso te. Mais makambo na ye ekokisama vraiment. Eza prière o nga na kosenga na kolo nasengi deja ndenge na koloba boye. Makambo na ye baposa oya makambo nga na lobi soki eza bongo ekokisama. Po aza un bon papa. Azali un bon mari. Akoko zalape un bon patron. En tout cas, azalape un bon patron. Alanda, exemple à suivre, yaba Tesi Melenga Pro. Vraiment bandeko, nagi na mingi te ya koloba. Mais na lobi. Na sokisi awa, botika la malamu, et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour la famille na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali
ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le kati sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ama danger. Donc ba ça dans la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama. Eh nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Eh JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le kati sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ama danger. Donc ba ça dans la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama. Eh nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Eh JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le kati sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.